ya koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV bijou bye. Bandeko balandi émission na biso mbote na biso ya solo ezaka pasi tango tolelaka tango tolukaka ba SOS ko bondela lisungi yango to bengi yango émission ya babola pamba te awa toye kolela toye kotelisa no ka otokuta na yango pona kosunga ndenge makomi lobi na biso oaze kosunga mobola azaye ko debisa nkolo to sunga bandeko yo bazangi bandeko ba difficulté kolo akopambola ça fait un temps tozwaki dossier ya sœur na biso bijou sœur bijou oyo aza un problème à lisu ezali ko vimba ye pendant période de confinement lisu epanzana ki et la sœur alalaka te butu moi douleur na lisu pasi mutuko beta esengaki kobunda na pour que ba opérer ba kangata lisu yango lisu moko ezipama amonaka ta na lisu moko kasi mikakatano ezali difficulté ezali nde toleli tobeleli bato misolo bato mama koki basunga sœur oyo alongwa na position oyo aza nango alongwa na kolela oyo qu'est-ce qu'elle a fait cette sœur pour na alela kabwe tozani awa kana ye ezaka ko s'empirer lelo ekomona nga awa na plateau na biso awa pona ko exposer susu kana ye SOS Sœur Bijou bonjour. Bonjour. Sœur Bijou to yambio to sel no ba vidéo ebele lelo to yeno susu awa expliquer biso na première fois to sola no to pesa ko misolo kendo hôpital yebisa biso nanu parcours wana yo sal to yoki ko tambuli ba hôpital a fait to yebi o tambuli ba hôpital ebele atambuli ba hôpital ebele na clinique université na quel côté kitambo clinique université solo na docteur na sona docteur alobi kende na côté kitambo magasin ba peso kisi biso to ya coopérer na komi na kitambo magasin batindinga na HJ na centre nganda batindinga na HJ balobi to coopérer boete il faut total nini toko zala tozo opérer il faut kota scanner bandeko basungi ngai na koti scanner dernier matin to sola na yobi zo misolo okende sala scanner comme ça ba opérer po mbali boso kendaka nanu ba esa koma kamba scanner te baba yo futa mbongo boye eza bongo ti eza mbongo boso ofuti na futi apo yesus après na elisusu na ye kozwa mbongo scanner na ke na koti scanner o te scanner yango Bijou akotaki scanner tosolai na awa tomeki kobunda na bandeko bazosunga basungi Sœur Bijou akoti scanner bapesi ba résultat voilà yango oyo bomona oyo bolimisa nso na simbi yango mabe eza mibale simba résultat eza misato nayebi te ngai na koyeba kolimbola ngo malamu te na omona kaka miso ya moto eboko Sanderson nayebi te so oyo ase oyo ozomona oyo ase eza miso mibale mosusu esenti evimbi mosusu eza boye liso ya Sœur Bijou yango wana boomona donc comprenez eza misato barésultat eza misato ya scanner Sœur Bijou akotaki scanner tomekaki kobunda ya Bijou simba encore bien tomekaki kobunda sœur akotaki scanner elle n'avait pas de moyens elle ne faisait que pleurer ici et bandeko oyo ya mwa motema malamu bazosunga la sœur azokota akota scanner abandaki na hôpital mona kinkole kuna ake babino ezosenga misolo ebele boye aye kokende na Saint Joseph na limete nde baesi te il faut kende campus
Sœur Bijou to soli ake campus. Asali examen boso bazongsi na Kitambo. Kitambo, babité il faut qu'il ait HG na limité en première rue pour asala scanner. Au salisco scanner, c'est vrai ça va dépense, mais la santé n'a pas de prix. Liboso photo oui là na nubo moya moto. Au salis scanner, balobi nini. Scanner na koti, j'ai dit babimi ses résultats. Balobi il faut kutana na docteur ya indien wana lelo samedi. Nabimaki 5h, 6h na ke. Tant komi kuna bakoti singa na biro ya docteur wana. Docteur wana bakoti si résultat ya scanner. Na monika docteur mususu wana abenginga. Oh docteur alobi ke moyen asala opération awa. Exact. Mususu oh madame kene no libanda mboka ngayoyo libanda mboka ngayoyo na yebite yangwana ba yebisi ngai luku musuti alobi kaka bongo na telemi na ngai azuri. C'est-à-dire ah moyen basa la opération exacte il faut qu'il ait libanda mboka ngo wa. Balobi esika te, balobi il faut kende esika baosalaka miso. Esika baosalaka miso. Mais awa bozo opérer miso, bozo sala bato ebela o miso. Balobi te il faut kende ka hôpital baosala miso. Nayebi te nakende lisusu wapi. Nayebi te. Nayebi te. Nayebi te. Sera suki akomina suka yango ayekolela ayekobelela bandeko bolandaka bino botala ba vidéo oyo bosunga la sœur bato mtema malamu, les gens de bonne foi, vous qui avez les moyens, la possibilité d'aider notre sœur. Elle a un problème avec son œil gauche. Je ne sais pas ce que la sœur peut nous montrer cela parce que peut-être elle a un problème avec son œil gauche et vimbaki pe et panzani. Je vous dis, ça fait très mal même lorsqu'on voit comme ça. Et panzani, on ne peut pas supporter. La sœur a 3 enfants, elle est veuve. Son mari est déjà décédé il y a de cela 3 ans. Elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à couper matin quelques minutes comme ça, la tête lui fait très mal. Et maintenant, elle a fait le tour des hôpitaux. On était là pour l'assister, on était là pour l'accompagner. Elle a fait le tour des hôpitaux, près de 6 hôpitaux de Kinshasa. Et aujourd'hui, on lui donne ses résultats disant que ici, il faut qu'elle sorte. Elle doit aller à l'extérieur du pays, à l'étranger peut-être. Et si la médecine est évoluée pour qu'elle va opérer. Azan a besoin de zipata lisunaye oyo. Il y a gauche pour qu'il y ait un lisumoko à beaucoup là-bas. Sœur Bijou et Sœur Bijou comme une souka. Nakomi na suka na oyeba te na sala na loba nini nakomi na nga na suka natelemi ata na prince ke mutu ke tutangai tout a été Sœur Bijou tout a été bato amte malamu bakomonana soki okosenga okobelela bato amte malamu basunga yo bamemata lisungi bandeko soki naleki boye eza mpona naza na esengo te bien nayi kolela nzala te eza mpasi ekomeli ngai un jour mpe ekokoma mpe na mutu mosusu bosunga ngai pardon bosunga ngai bana na ngai baza bana mike orphelin des pères bana na ngai ata bakufeli papa ngai mpe nakufa natika bango nana kobokola bana na ngai ane oyo baotanga ti nazosufrir boye bandeko bosunga ngai pardon comprenez, ça fait très mal, ça fait très mal. Elle a 3 enfants et ses enfants sont encore trop petits. La sœur n'arrive pas, elle n'arrive pas même à parler, ça fait très mal. Tout ce qu'on a Sœur Bijou, yom toza makoki, yom toza possibilité.
ake na hôpital ya campus, ake na HG, ake na Kitambo. Lelo bapesi résultat ya scanner babi ke awa bakokelo côté awa bakosala rien. Et mutu na ye ebetaka air nyonso. Bandeko na ngai soki okosala geste mpona sœur oyo kohésite te. Bandeko oyo ya bonne foi. Bosunga sœur oyo. Bosunga sœur Bijou. Sœur Bijou. Babi esala ko passe air nyonso okoka ko supporter. Nazolala te. Kola lelo navandi na ngai boye ti ntongo etani. Navandi ka nagumbi moto. Naolala te. Nzambe likolo azomona ngai so nazokosa. Nzambe azomona ngai. Bisa bandeko basunga. Bandeko bosunga ngai. Nazwa kimia nzambe oyo. Mutu nyonso akotia loboko mpona ngai. Nzambe oyo nazosambela butu moyo. Mutu nyonso azotia loboko mpona ngai. Nazotikeka na maboko ya Nzambe. Ngai na mutu. Naza na eloko te. Me Nzambe likolo azomona ye. Ujua kula chiluba. Akula mchiluba. Ndeko ko bantu ba moyo mwimpa. Bangambulisha ko. Menje bo muntu ako anshikije. Kadi Nzambe ujukulwe unukwe. Akwate ko kumichime yenu. Ngambulisha bana betu. Kanundike jipwala. Ngambulishayi. Mumbuko koko mubwalwe bunukwe. Bangumbisha koko Cheni manyi jisa ngunji jisa meji lwile to. Cheni mwibe chintu cha muntu. Cheni mwangule. Cheni mwanga temulu wa muntu wala. Ni cheni mene ni mulu mato. Cheni nende to. Nashi wano ni alo ujupeni. Keno kogu to. Wanu betu ngambulu shayi ko. Ngambulu shayi. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous avez attendu. C'est un message lancé. SOS Tosunga Sœur Bijou. Oazana Passi. On a problème à l'issue. Passi zo lekelae. Yango moni andimi aze lenge me ale kanetando. Pona kolela kobela lisungi nao. Tozela te Passi ya makasi. Tozela te ndeko kufa to amisa mabe bon to ya okanisa. Tango azana Passi ne tango akosunga. Merci mingi. Na Bogo Sanderson oazesi mabilili. Merci na Trésor Tingi na Gauthier Kele. Merci na Tanki Futa. Merci na Fiston Bastende FJB International. Merci na bandeko nyonso oyo déjà basalaki geste ya mwa malamu pona Sœur Bijou oyo atindaki 50 € na ya atindaki 100 francs ekomaki pe Sœur Bijou yango azwaki kozwila basoin sikoyo ndenge aza susu na eloko te nde ekolela tosunga ndeko oyo soki oza na possibilité ya kosala quelque chose ata ya kobimisa na mboka oyo akende ata Afrique du Sud to wapi esika oyo bakosala ye opération ekozala malamu miso po yebi docteur mo akoki koya awa to pe akazala Kinshasa esalama ekozala malamu mingi totamboli na Sœur Bijou. Je vous dis parce que peut-être tolingai kozwa babilili te ndeko mwasi aza na elenge mais totamboli na ye bahôpitaux toke na bakinkole toke na campus toke na Kitambo limete totamboli na ye lelo bazoyesa biso ke ba kosala l'opération te donc il faut bima libanda ou bien docteur mo uta libanda ya kosala ezala malamu mingi résultat ya scanner ezali ba examen nyonso basengaki asala ki yango makoki ezali te. Nzambe oyo abomo Yesu Kristo Nazareth abatela soki yo ndeko oza na makoki ya kosala geste ya malamu mpona Sœur Bijou kohésite te sala yango. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est là que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekoma kapete ozwa kare.
Contact International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.